heureuse de vous savoir très nombreux, très chers internautes à travers le monde. Je suis la même Africa Léa et face les tableaux, ma colopnée, Madame Duarte. Toujours à la recherche de l'actualité. Baimboka, beaucoup de monde a pensé na simananga érosion ya mnene donc so na pousse na moi mketo na risque peta mso na rokoya donc nazo pema solo ya ba nazomona ba lingette nazomona ba pampex bana nazomona ba pondu donc ce qu'on se sangani vous sentez ce que odeur ezobima awa donc dégâts. Voilà, très cher internaute, tous allez pensa na moi regret. Hein, parce que ça fait tant que dans les alliés Baimboka, peuple pensa, habitants à côté, ça fait un mois regret pensa par rapport il y a conditions basali ko vivre awa. C'est la raison pour laquelle mon peut-être pensa micro na biso pour na kozwa pensa avis à population, bali ba belela balimba na bango, inutile de parler au akoloba. Akolobakaka parce que ba lembi ba te bakobakisa nini ngo ya sika o bakonzi bayoka te babaki te bakozela gouvernement asika e bima ba mona penza ndenge balobi ke to changer bongo na mandat ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi makambo solo makambo malamu ba promesse nyonso to lobaki ya solo e kokisama moko lelo kokisi bongo 9 mois donc tozana ba yimboka bakoloba ngapenda temps koloba penza moi mingi ezalité na kobenga penza moko na moko koleka penza meka kopenza makanisi na e pe réflexion pe ezali na Lalou, hein, la rappel, na Lalou, na quartier présidentiel, Wapepai, Ndako, il y a le grand président, le roi du Congo, hein, le défunt président Mobutu, un grand président, a marqué penza époque naie en Afrique. Voilà, il y a Rokota déjà, Rokota, Boni. Bien, maman. Vous avez Rolimba. Bon, kolembezaka pour te commis na saison pluvieuse, bamouleye, so bamoule komi to koma penza na kimiate. Comment boyo kaka, c'est au vana kakoto yo, oza pemene na érosion donc na minisa pene. O kaka ndenge nini so ko lali na butu, hein, to komi ba 0 euro ko matanga déjà bandi. En tout cas, kimi ezalité soki yo moni likolo yindi, to lalaka litoyi mona kati to mo libanda. Donc, tozomituna toza na mboka nini tolobaki alternance et c'est salami eloko biso tozoko senga kaka na bakonza mboka kobandana na chef de l'état ameka ko s'intégrer na makambo biso kuto kamwe na 100 jours biso ekotite libulo eumeli. Ça fait environ combien de temps? Oyo ba 10 ans. 10 ans déjà, tu as kamon bimaka, Thomas Louaka yaka, oyo ba osalango, to batika pe ko salango te. Donc yango tozo espérer parce que tozo espérer na gouvernement OIE, le premier ministre Elou Kamba a côté sabiso pe na projet parce que tobo sana raté que awa eza historique ngaliema oyo la lozo mona oyo. Parmi ba père ya l'indépendance, ba habita koto Raphaël Bolikan. Donc, azali bato bakendaka na table ronde. Atalelo bazo négliger place ya vandaki ya tchagi makolonae. Et c'est place azali au sepena mboka o. Donc, to sengi gouvernement azwa responsabilité en tant que l'État a assumé ba responsabilité na yeto père de banda ku yozolo banga na vandaka ngai na ndako vanda kuna place moni vide wana. Yango ne lupang. Mais lelo ezate. Donc, to kende kolela pana soki l'État tiki biso. Donc, to senga pena l'État a s'impliquer ministère ya TP ezwa pena makambo sérieux parce que ba famille abatu en danger moni le col érosion zali quartier comme en insécurité nezo yozo benga oyo salité mais salité yango permettre que banda ko ezala nan sans salité c'est bon de vivre avec ba inondis boy na inondis oh le col l'état zo secousse na bisoté ezo permettre bisoto meka ko ralentir un peu érosion ti mukolo l'état ko ya parce que na ba magre moyen na biso toza na ngoto ko sala libulo te donc to sengi pena l'état du to ko ko senga te parce que biso nde ba tozo pesa ye pouvoir wana ya ko sala donc a sala ba devoir o eza ye toza na posa ya devoir wana to boy lobi tango ba yesu ba luka susu to tcha bango likolo to tcha bango te donc to pesi bango en a quartier ngai na za na botami a ne grandi ici donc naza pena mwana ya venu ngoi. Donc, na yebi ndenge libulo ezala na nde komi donc to senga penza chef de l'état gouvernement et puis to rappeler ba eli na biso ya lukunga na ya liboso na lotanga
Eliezer Tambwe oh to fota qui est massivement côté oh. Donc balobi la biso likambo et puis na Jean-Jacques Mamba bazali Jean-Jacques Mamba vandi moi liboso donc bazabeli na biso surtout ya côté yo ba meka ko interpeller likambo na parlement parce que to kaka déjà na ba gouvernement le kake mbongo ya libulo se bimaka mais misala sa makandambu to lingi ba ko achever parce que nzela o la leza nzela mo eza na importance mo makasi parce que déjà engorgé embouteillage so ba tiango ti ekiti selemba o moni muta ko kota ba bimise mo ke victoire donc ba meka mpe ko sala biso nzela o ezala sengo mingi. Maman, bonjour maman. Bonjour. Tout le monde qui peut entendre ton na musique de batokoloba susu nini toloba na suna munako nini. Maman, mais quand on expliquer tant que maman, vous en bana, vous êtes tout autour awa et tant que maman moboti tant olala na butu. Parce que tout le monde butu lelo mbule beta ki vraiment makasi. Tant olali oka mbule ko beta na motema bo maman, osala ka nini pona ko sécuriser bana yo. Bon, biso awa ndenge lobi soki to monika likolo yindi, ka ndenge mo likolo yindi. Dolito ina biso moko ezaka na ndaku moko ezaka libanda ndenge tomona ba quartier mosusu soki mbule ezobeta baza à l'aise mais biso awa soki kaka mbule bandi tozalaka vraiment à l'aise ti donc toza vraiment na problème grave tobelela tolela na bakonzi na biso solution ezate siko pona biso tomitunaka biso toza bana mboka bon po baya kosunga biso to baya kokunda libulu o to benga ba président ya mboka mususu o bakoki koya kosala misala na biso po babongisa biso en tout cas eloko anezo simba te to ebite to kosala nini to belela na Brazza na Angola na France to na pays nino to kobela et si longtemps biso toza na nyonso to ana bakonzi na biso mbongo ezali makambo nyonso ezali metala to vivre na condition moko ya salité. Donc salité o ba omona bat mususu bazokima salité mais biso to ndima salité to ndima to fanda na salité po ezipata biso na mangonga mukie o to tsika libanda kwa batu ekei batu bakufi do to ebite to kobelela nani. Maman, vous savez combien de temps dans quartier? Bon, ngai naza locataire na fandi na sali na 2 ans na ndambu na quartier o nazali. Pendant 2 ans na yo mon tout autour na bino ndenge banda kozo kende mon pe ndenge bat bazo kufana ba érosion. Bon ezali même sikanga na ofutela ndaku na biso wana ezaki bongote o ekomi clôture ya manzanza ezaki mina chambre salon kaka ndaku wana omoni mais lelo etikala ndambu lokola eza ndenge na ezaki mina ndaku mobimba ba mai ezokota na mapangu doki toza na choix te ndeko na ngama toza na choix te suka ndenge ni na bana yo toza na mama moboti na bana usuka na bango ndenge ni soki mai ekoti boss kaka ndenge ba soki mbule beti to mataka to zwi bana to tshena ba mesa po mama ekota tina kati ya ndako ozoma to matina ba mesa to toza na protection moko te toza na ngote tela yo moko mona érosion e bandi awa te soki olandi banda la prince alalu tina sekuna do tomona kate nani akokunda libulu wana ba président belé baleki awa Joseph Kabila azalaki toyoka ke akokunda na ndenge pe akei histoire pe ese sili siko tozotala oya koti fati na biso to okumisa mwana mukie papa na biso ya mboka toyebi te peut-être yenda koya kopangusa mpinzoli na misu na biso ozoma atako to ba locataire mais toza kaka na esika wana soki ezaki ye mutu akopangusa biso mpinzoli akita aya alongola biso ba mama maya misu ezokita tokosuka pina bana tokoma kokima mais bat ba omitu na pe pourquoi bino boko mona déjà danger za liboso na bino mais bozo continuer kolela awa ko fanda pourquoi ne pas boluka quartier mususu bokende ko fanda. Bon, wana ezo dépend na mbongo siko soza na mbongo te na ministre wana to wana mbongo te siko okokende na ndenge ni donc tozo obligé ya kofanda kaka tozo tala bena ba miliango ba montant moko ya mukie po ba garantie mikolo komi kaka ba 10 mois siko se ba 10 mois na toza na ngote yango tozo préférer kaka ata garantie mukie mais to fandi ka esika moko ba danger yango moni eloko kaka ezo sala kaka to fanda ka nde na sens wana. Merci beaucoup maman. Ndeko Dieu merci. Oui, il y a vraiment yo ça pensa moko vraiment habitant yebi pensa moins historique ya koto yo. Ndeko Dieu merci bonne. Bien maman.
C'est présenté dans nos bandes de Kobakolanda en France, partout. Na France, mon vieux David Olito, Bakolanda pensa de Dieu merci. De Dieu merci. Yebisa biso ozali vraiment muto ayebi historique esika oyo. Ndako tokomona kuna olobi biso ndako nini ezalaki awa pensa ezali quartier ya nani précisément? Ya Mobutu, président Mobutu. Wana ndako nde ya mwana musika do wana nyonso wana ezali na vidi. Mais le domo na quartier ngo bata valeur bazali koto valeur wana ezali souté. Tabiso le ne to komina mabulu to vivre mo bien te ba président ba la kabiso osala biso mabulu nzela kenda tsisemba. Mais nzela ngo ekatana. Banda kwa bien beza kuna batu balonga bakima po nzela ko tarate moto ko tarasute takande to vivre soko baluki boy. Yo moko rekete o to mona za muke. Baluko mona bato babima na sima boy bana nzela te. Okobete bisto parce que oui vraiment état au ndako ya le défunt président Mobutu ndenge komi okoko expliquer biso un peu. Kuna soko ke kuna okokate. Na ndako Mobutu uneza kwa chaleur eza kuna tufima. Po bato baza ebele. Bafandaka ba vivre toilette ya bezate, douche ezate, salité, basara ba petit besoin ba po ba ki ba sopira ba ofanda. Do yo moso ke kuna vena na mbulo ebetaki. Okotamba ndeli kola mai. Okuta bane ba okomba mai don to lembi na biso don to ebite so to osande ni na mboka o. Ba président ngo ba okota to mona solution te. Ya ticha kotaki yewana viezaka abo. Fa ba tika biso mutu anormal to fotaki aswande mambango ba beti coup d'état. On ya normal nani bo votaki. Mais biso fotaki ya Martin. Netinga fotaki ya Martin. Na salo na fotaki ya Martin ezana le bambou na top. Na fotaki kuna na kende kuna zape kwa témoin. Mais batu nyonso bando ya kuna kaka. Faye lugaka. Mais to comprendre te e baluki mais tant que vous avez na bureau na bino moko nde bo votaki ya Fayulu. Eza mamba bureau te. China rambo nde mutasa mambo. China rambo ndena. Kasi China rambo muswahili wana. Nani China rambo expliquer biso to yeba pena China rambo. Chani nyonso bayebi ye kombo na ye China rambo. China rambo ndena. Nto ba China rambo te. Kabila ye wande to pesa kuma China rambo. Do aza kanda makasi. Nete kusona lo babo so abisu fiki na ngakotina to ba lukanga. Amen. Po tipe ba songa ba benga na mbadi babi grenade yango koyaka na ebo debno mbanga na osango. Po to nyokwama. Mutaza suna ba faire te. Mutaza na ba faire mikolo ezali fachi béton. Yo okokanela China rambo nde. Nyonso ya biso ya bana Congo. Ka mutasongo nde Kabila bongisi mboka na ye. Asape na biloko ape bele ope ya bongisi. Skonde ti biso ba Congolais neti nga Congolais. Ata pine o petwana za nango ya moto nga na ngote. Sko ye étranger baza bien kuna mboka ne olelani. Po nyonso da bongisa. Sko ta biso Congo. Le to tamana libulu o nyonso so to ba ki boza mawa pona biso. Bano to bota to la sango mabulu. Na ebte so to sandeni femme to baluka bomona su kuna su libulu. Oko bila so histoire ya esika o pour le bezaki hôtel. Ya hotel Muka Mande. Ya hotel Mande mais ekufa nango lelo ko mape ale mutu baza mo koki mo muke libule kimisi ayeka ga azumelo wa muke pa fanda na bana po lobi to ebite po talaka soko bengani bango batu base bele ba okendera. Ah, environ combien soko futela ndako koto? Bambo moko ya bien te ya mike kaka ben ba 15,000 ba 20,000 ya wande to so amo ba siko poto pemisata 15,000 francs congolais. Po mbongo ke lugela ndako pena opesa garantie esate. Mukolo ndako na kuta otiko kufa na somo ga ya lupango. Akufindeni expliquer biso. Kasi ndenge lupango ekoma ipo mutuka ndo kota. Akota na mutuka ti ba fongoli porta. Mais lelo amoni suko porta wana ezaka sute. Akoke chaleur wana te yango wana ememaki crise na mincho pena don lupango etikaka bongo adaya. Te mbatikama bato mo bakengelaka mais so ndako oyo eza na coin oyo ya pembe. Pembe. Liboso na ende azakuna baza na d'entrée awa na kuna. Donc faut baluka pe kuna osa pe su ba image ça bien.
Au cours de na gouvernement, il y a gouvernement et bimi oyo, mais aussi na président na biso ya sika. Oko senga e ni oko est-ce que vous avez un message peza ko adresser na président de la République pe bandeko ba konti o ebele ba kolanda yo. Neti président na biso pena depuis kotaki à la biso so 100 jours. 100 jours bana mboka ba osepela. Mais 100 jours on to mona bana mboka ba se retrouver eloko monte. To ebite ya titi makoleze mikusa po yaza président fa pe sonner mutunde fa longwaka na mboka libanda aye kotala na mboka na yo mais ya titi de pas zo pouvoir afanda rater oyoko ka ya titi akendaki bo oyoko ya titi koma ibo ye wana sa libiso baso basoti buto na boulevard yo sana mabula minene te oke bongisa koto de zaka déjà bien batu balekaka to ebite mbongo ngo ya titi depuis akotaki to kemba kaka to senga lobi na biso to koboya epe kaka po muto biso be ba congolais to voter be na muta malamu ya ye wana Martin baboyaki to ebite lokwa ya ticha zuma mboyo amekwa na kosunga biso akotala biso na libulo ata moko mususu po boye pena to vivre ndé. Voilà, très chers internautes à travers le monde, c'est la Maman Africa. On vous a vraiment tenu compagnie pendant ces petits moments pour nous informer de nos réalités aux Ali Awa. Na avenue Lalou, babe qui vraiment ezaki banda kwa minene, banda kwa ndenge na ndenge ezalaki awa pe président Mobutu, l'ancien président Mobutu a fandaka awa. Donc tozana ba histoire penezali ebele ya Lalou. Vraiment un grand merci à mon vieux David, un grand merci à papa Eli Mayoni depuis Allemagne, un grand merci à maman Lopango, maman Lopango depuis France, vraiment ceux qui Nzambe Azogi Mokolelo te Pati Sumbu na montage, un grand merci à toi, un grand merci aussi à mon vieux qui est derrière la caméra. Je te salue Dadi Kusaka. Mon vieux, je te salue, merci pour l'accompagnement. Vraiment, ceux qui nous aiment, beau s'abonner, beau partager, beau aimer, pour nous soutenir Congo Impact News. Donc, on très prochainement. Bye.